Awa toza na boloko ya engumba Boma na 120 km ya Matadi na Congo Central. Prison yango eza penza na likama ya koko ya mpamba te nyonso ekoma kala mpe ya kobeba. Erosion to lubwaku ezopusa na penza. Ba mur esala banzela bisika misusu esi ebuka na kala. Ba pavillon misusu basalelaka lisusu te na kobanga ete ekoyela bakangami mokolo moko. Etongama wuto 1905 Simon Kimbangu mpe aleka wana. Bernard Mbumba Mbala azali mokambi to mpe directeur nango. Andimisami ete mikakatano mizali solo penza. Ba difficulté zona ngwa prison e koma bogi e pazala donc prison ka to le fuma ndambo wana zomala wana. Côté nyoso yo e pazala partout so côté partout e bukana. Donc il faut passer la biso mir et ba prisonnier balaka na mabele nakizate pardon musizate comment et le là la table couverture ezate. Bernard Mbala Mbumba abakisi ete pona koboya ete bokimi bosalama ba détenu dangereux to bakangami ya matata babimaka lisusu te mpe bokengi bobakisama zinga ya boloko. Ba prisonnier quand même bago o bakene na masara ba extramuros hein ba bimaka susté côté sécurité na senga ba conduire ya wa se place ba baksabi so ba soda na kaso moni bangwa na entrer bazali zinga ya prison mobimba ya wana moni ke évasion ça pesa mingité ne so wa soda ba salate na kasi ba ko ta motote na moto na le ko na tongo. Bernard Mbumba andimi ete l'État etindaka mbongo ya subvention kasi ezali mokie elobiye. Ma subvention de tindaka wale kame na subvention ngo longola oyi bambolia somba kisi ya bango parce que vous avez infirmerie awa kunisa ya kufi vous voyez ils amoke penza. Na pembeni ya boloko PNUD apesaki misolo mipesi nzela ya kotonga ndako moko ekozala sali ya audience na greffe. Na isengo makasi pona manda kwa basali biso. Le bosso tuzala la tribunal la wate. Basali biso tribunal. Ya mi balé basali biso greffe. Atroto na isengo makasi. Motango ya bato basengeli kofana na boloko boye bozali nkama moko na ndambo kasi na ngonga yeye bakangami batiami na motango nkama mibale na ntuku mitano na motoba mibali nkama mibale na tuku minei na sambo mpe basi libwa mbala misusu bakangami bakomaka ata nkama misato na ndambo na boloko boye soki baye bapesaka etumbu bakomi mingi koleka penza baye batalaka boloko basengaka bakonzi kotinda bango na Matadi tompe na Luzumu elobi bongo Bernard Mbala Mbumba. Nathalie Sekabouro Simou Rabiye pour na VO Afrique Boma.